Matono mingi bandeko batali émission Zoom yoko ya émission ya tokomno télévision sika wapi bana ko lupango basangalaka pona ntina kopesa bide information oyo esengeli penza ezala na porter à tout le monde d'accélérer penza tozingolo lusu ya koyamba invité monene penza tika to bana te mo pepe ya sika na kata mboka na biso Congo oza ko sala fierté na mikolo oyo pamba te toloba nini na ngamu na bango bazo kabwana bazo panzala bango moko mais kasi yazo tenir bon toujours ferme yebete na makabana nzambe il faut kotambola sembo na miso na nzambe po te nzambe pe atombola yo tango na tango mukolo mukolo eza ndenge moko te lelo openza to yambi avec Alphonse Lowese wazali président ya regroupement de pasteurs na Congo ndeto yambi awa poto sola mwa muke Makontali bon Zambé, papa président avec Mbote. Mbote non papa journaliste. J'appelle un dégroupement à Ouana, tu as passé pasteur Mbote, je crois. Merci Mbote papa. Osana na kata regroupement. On a allé conseiller. Conseiller. Oui, il y a président. Il y a président. Maintenant mingi président ali poste mo kamunene pe na kata mboka, je crois que le roi ali président regroupement des pasteurs, c'était un grand pasteur aussi au Aïblu Balanzambe, mais Hollandi na bilili katina émission la fois passée oyo ndeko moko aza ko benga makazali nzambe paza ko nier Jésus Christ abite Jésus Christ azali nzambe te pe Jésus Christ azali mwana bitinda ya nzambe na so landa qui la fois passée quand dites-vous pasteur pour la déclaration à Bongo un homme qui se dit qu'il est Dieu avant de na mboka na Congo avant de kingasa na suka ba ange ba kangi lola lole kangami ba yena fungula ana se ba ange bango nyos ba kiti awa. Oui, merci papa journaliste. Na yebaki makambo oyo wana te mais lokola na samosali et na kutani na yango réponse est très simple il a droit ya ko se to proclamer nzambe mutako pekisa été surtout que tout ça na régime moko ya démocratie mais eloko ya sécurité bible ezol ba pola epsi ba romain lettre na libosi pa ba romain na chapitre 1er au tali verset 21 au kititi na 26 Paul azolo ba lobi ngonga moko ekuya oyo mutu akumibenga ye moko nzambe po bakumisa ye ba adorer ye c'est fort possible blo wana pe ko kisama to tozana ta ya suka mutu okoma nzambe na yebite na ndenge nini abotami na njera ya mwasi na mobali siko ya komi nzambe mukolo nini ya mibale yo lobi ke Yesu alobi Yesu azanani Yesu azamona bitina nzambe ya tina ki Yesu te azaka mona bitina na ye pe Yesu choix na mission na ye yango ye mo akiti en tant que nzambe a accompli mission na katina mboka bon na respect na zana yango na ya peuple bazolanda biso na na ta ko répondre mutu wana te ozoka mwa folie ezana maloba na ye moko Yesu mwana nzambe ye muta bitinda ya nzambe donc ya ye ye na kingansani suka et tout cet temps souffrir mboko ye nzambe azomona te ye na kingansani abi atikala ibilo tashika lengo agi ça to mona kasi donc wana eza biloko ya distraction inutile ya ba distraction ba demo pe ba ko bimana tango ya suka ibele nzambe ye wana Yesu OK asali musala 3 fois comme parole comme père parole comme père créatrice nous omona il était parole créatrice, là il était père. Comme fils, il est né de la femme, non pas la volonté de l'homme, mais pas la volonté de Dieu lui-même, en vertu du Saint-Esprit, que Marie pouvait avoir une grossesse. Troisième dispensation, comme le Saint-Esprit dans l'église. Alors, oyo awuti na kingasani wana toyebi ete. Milimu pe na Congo pe eza ebele. Tamuso osala mulimo moko boye me toyebi yango te. Vraiment wana eza dossier moko ya kotia na kolekisa yango tina moko te batono mingi na kanisi bo sepela ki retour ya l'église fungwami bo sepela ki penza na bite annonce wana tongo yoka yango pe na tozomo na itevambo zaki ebele esa ki bino ndenge nini non pona ngai personnellement na ko tonda awa mukonzi ya mboka il a parlé il a respecté sa parole moni et biloko ezo ko encourager biso ko usala pembeni ya bato ya boye. Donc, tu vas dire quand même. Moi, je suis dit que la date telle, l'église est fonctionner. Tu comme la date yango, malgré qui l'église va dire nzinga, il faut taxer, il faut lobby na tongo na poko va changer. Mais Mokonzi Mboka a respecté date telle et telle, va barre, ceci cela, va fungola. Tu comme date yango pe, va fungola. C'est ça moutou.
église date telle ekofungwama tokomi date yango pe efungwami. Donc topesi mokonzi ya mboka merci. Vraiment on est reconnaissant na maloba na ye ndenge alobaki ndenge afungola l'église. Toujours tambola malgré balobaki ba taxe oyo tumonaki mokonzi ya ville ayeko wanga na ye moko tout ça atina ba policier, mais au-delà de tout ça toujours pesa bango vraiment merci parce que l'église est kufungwa. Ba geste barrière besoin respecter quand même, mais tu crois toujours respecter ba geste barrière oyo ko respecter toujours to sa yango. Toujours sukola maboko mon température tout ça na yango te. Mais ndenge besoin kota kana baba il faut ça. Non, tout ça na yango te biloko les biloko ba minganga. Ya biloko ba minganga, biso ba minganga te. Oui. Mais toujours kota, toujours tout ça, tout ce que les maboko, moi distance, c'est ndenge tozalaka. Oui. D'abord dans l'église, bato balobaka biloba lo baté. Pasteur matazo teya. Voilà. Koto yo bato bazo landa. Moi je pense na l'église problème eza penjalité ba kenene na bazando, na ba bisi, omoni taxi bis. 3 personnes à cima. Kuna maître ezali? Exact. 4 personnes à cima. Oh oui. Bazo finana. Na pas prélèvement ya température la taxi ça te. Ba personne te. Soki balingi yango batina biso na ba église ba doy yake bere etini longondo atina ba biloko na ba église to ko yango sans problème. Mais mokonzi mboka vraiment longonya. Oui, il est vraiment digne vraiment que soit poste wana pe azali mwana ya mboka amona ni vraiment que c'est un congolais. Ayebi passe ya Congo, ayebi comportement ba congolais, aza ko agir lokola congolais vraiment longonya pona mokonzi mboka. Tout son na dossier ya recrutement de pasteurs oyo mikolo pezo pesa penza choc na bato ba passer bazo comprendre tokene wapi tanto kuna bandeko na biso tuzobaka ke bazo benda na kuna papa na biso Soni na Kakeze bazo benda na kuna finalement ba okene wapi RSC za wapi tosuka wapi papa na ngai ndungu ka ba église réveil jamais te bona na protestant te bona na basango ba panzana bozo panzana papa na nebo papa na ngai. Merci pour la mouton, monsieur journaliste. Dossier papa Soni pe papa na biso Kakeze. Oui. Tozolanda yango pona ngai ezali surprise te parce que naligaka na chaîne na yo oyo tango na uti prière ya 4 mois ke nzamba ayebisinga ke kuna eza ikaboti. Nzambe atombola ki bango na ye ko sala ba polémique ya bate na plateau eza bisika ko régler bu sa ba règlement de quantité. OK. Mais na leki na plateau sous invitation na bino. OK. Mutune ye il faut na répondre. Nzamba lobaka 4 mois après le confinement oyo. Ngana kota confinement avant makamba malade oeza ndenza mabenga na kende confinement. Alors makambo nyoso na lobaka même na chaîne na bino awa yango oyo yondo sa témoin nzamba lobi ikabote RSC wana ezali l'église ya nzambe moto apesa ka mupepe wana mais bakambi ba comprenaka yango te nzamba lobi na sundola ki bango soki omoni passe ya peuple congolais lelo. Je vous dis que cette église a contribué. N'a pas si à peuple congolais. RSC a contribué. Ce qui moko na bango ba kambi bandana évêque Albert Kakeze. Ayebinga ngana yebiye. Soka ayebinga ite po bango ba wanga na na yebiye te. Bango na baka bongo na yebiye po soka albika na yebiyo. Ah wana peut-être occasionnel comme moko boy. Aya na télévision na la kisaye. Toto kele pa bampaka papa kela nyaza na bomboy. Donc, il ne faut pas que l'on bomi peuple congolais. Église de réveil au monde RSC wana et bomi peuple congolais peut-être 18 ans yangoyo. Oui. Kaka bango ne baso soutenir premier mandat bango. D'abord on a 1 plus 4. Bango. Oui. Les mêmes personnes toujours bango ba kam. Kaka bango même Salbert Kakeze mutasaki pembeni ya il y a 1 plus 4, non? Y compris Soni Kafuta. Ça ne m'étonne pas. Parce que tant que tu panzani, tu tiki RSC, mota soutenaki Kakeze, si Soni Kafuta. Ah, mota soutenaki ye. Tokeni, mais tu yeba ki plan na bango te. Tu yeba comprendre maloba na bango lelo que ah, donc plan est là qui que Soni Kafuta ye muswahili. Oyo, lokola ndimi muluba ndimi. Osomona basse sewana, onomona basse sewana. Ba contribuer des chèques à peuple congolais. Ce qui est le Congolais a Koufanzala. Toujours on a pas passé, Mistala n'a pas été. Il fallait Joseph Kabila atika pouvoir depuis Kala. Mais Bino va passer pour soutenir. Biso va passer pour soutenir, va passer l'union sauté. Kaka moi et Tonga on a moni lelo yo mbua akomi kosuha mbua. Kaka bango. Église de réveil wana essayer kufa.
kokufa na ngeza nini molimo santo ezali susu te omoni makambo na baki après prière yango wana ezo kokisama même les 15 ans na saki plénière ba passer tout na lobaki yango ezo kokisama confusion ekoteli bango molimo santo aza sukuna te oki maloba na bango o ngai nalandi nga na sekite mais nalandi maloba ya général Soni Kafuta alobi bien na même na top Congo alobi malama alobi Albert Kakenza yebise que non nga nazali moluba pouvoir ya baluba yo za moswahili yo ko kamba biso baluba te de ya kamba na tanga baswahili eleki OK moninga supporter ye ya baswahili supporter ye et comme si ko tanga baluba ya boy ko supporter moninga omoni basese wana est-ce que biloko na église de réveil église au peuple ba tiela mutema na mukili mobimba ça ne peut pas se faire vraiment mais papa kelanya za na bon moy soki lonzamba bengiye a kopesa rapport nini ya ko benga Albert Kakenza a ko benga Soni Kafuta gangeli bango ke botika avant d'ici bango vraiment l'état congolais basunga nazo ganga nazo loba mais lokola bango baza prendre na pouvoir na koloba nini je ne cesse de parler ba télévision nyos nazo leka nazo loba bandeko na nzambe asa tika bango ba pasteur boya epai boye ba musu bakangami ongai na za moluba ongai na za moswahili eza soni to condamner catholique ne loko nini to condamner mamishoni ne loko nini kimbango to condamner bango ne loko kimbango baza tina batetela ndeko na ngayo atikanga libele pasteur na kimbango aza mukongo amuluba aza moswahili est-ce que makambo ya nzambe eza bikolo eza soni na ba pasteur baza sima ya Soni Kafuta no to tingami po to za baswahili eza soni non mais comme passe na kati ya tribalisme et contre la église oui mais koti bato mi bale ba koti si yango Kakenza Soni Kafuta na Kakenza ba koti si tribalisme na Kakenza baluba bakekuna Soni nde ba baswahili bakekuna vraiment biso ba Congo to kene wapi vraiment eza soni biloko ya boyina mboka oyo ba pasteur nyoso bazolanda ngai boyoka pasi église yo tozosaka lelo makila ya mutu moko esupana mutu moko ayoka pasi na nzoto na ye asopa makila mpona bikolo nyonso babika lelo ekomi biso baluba biso baswahili sikoyo tokosuka wapi omoni mabe ya kosoutenir régime oyo nzambe aboyi bazali ko traiter makambo na nzoto ozomona bazali ko traiter makambo na nzoto s'il y avait vraiment présence ya Saint-Esprit maloba ya bongo ekobima na minoko na bango te bikole euti wapi na église Paul azoloba lobi qui a été sacrifié pour vous c'est Paul ou Apollon ozomona c'est Christ nde akufela bato na ekulusu mais lelo bikole euti wapi on en a assez pona ngai nazo senga bakonzi ya mboka son excellence président de la République Félix Tshisekedi asunga église de réveil vraiment asunga église de réveil soki alandi biso na ba conseil bazingiye bosunga église de réveil eza ya kokufa pona nini kaka église de réveil catholique te missioni te kimbangu te kaka église de réveil pona nini poto kala église de réveil makama beka na église de réveil basunga vraiment c'est basunga biso mikanda bazopesaka biso batalaka pe nani bapesi mikanda si bapesi yo mikanda bayeba pe administration église de réveil ezotambola ndenge nini eza église ya désordre te quand même molimi na nzambe eza désordre te na mboka na minute oyo bandimi fo bakoma bandimi ya baluba bandimi ya baswahili bandimi ya batetela ya bakongo na ba église tunga na kambaka na même la direction singa na zokamba na baluba na baswahili na bachoko na baolo na bayaka na baza plein siko yo bandi likoloko ne non biso za baswahili pe na makambe bele ya koloba oyo bayebisi ngai eza oui eza soni omoni na pesi ndeko na ngai moninga na bango Daniel c'est raison ah bon oui ndeko wana azoloba maloba moko prophète c'était un prophète non azopesa maloba moko prophétique mais bakonzi ya mboka bazo comprendre yete Daniel ne cesse de dire aux autorités azoloba malamu que ngambo na bango génération wana OK oyo bakotaka na epa wana basaki FCC dans l'église
Mais je vous dis la vérité, FCC na kati ya église. De omoni bangwana. Deli sa zo ba malamu, abi balia. Azo tanga bango, bamuso bazo finga na ba YouTube mikolo yo. Azo tanga bango tel na bema mbongo, to kabola mbongo boy, mbongo ya nani? Mbongo ya Kabila. So lingolo ba mabe ya Kabila lelo, allez, dele sa bima lobi tolia mbongo na ye koloba te. Voilà. Ozo mona azo rappeler bango bobo so na te tolia. Donc ba konga biso na église de réveil. Nzamba apesa nga plat déjà au kambe église de réveil. Ko zonga église de réveil na nzela. Ba zonga na nzela discipline ezala. Tango biso to bandi enseignement na bakule ba paka. Oui. Soko osala erreur bakangi o mabondeli. OK, tango kala za ndeko wana. Oui, nde ba bondeli peut pour le telo bandel lole. Nde biso to koli bongo. To koli bongo osala erreur ba bloquer o mabondeli ato sambeli ndenge nini. Communication nyonso komi bloquer na nzambe. Tio ko zonga na nzela ofukami ba bondeli yo nzambe. Mais lelo ba soit déjà ba konzi à réveil. Qui a encore la puissance de le faire? Ba ko raté ba bango. Yemo ko molimo exacte akosala nini? Yo bloquer mutu azana molimo. Dès que aussi ma kutute. Eko simba. Boyo kala kutute mutu nanga bona ko na ko simba nanga. Alors, yemo ko ayibi makabiso na ba église de réveil te. Mais na ba konzi na mikanda na ye, ngai na masamu konzi ba église de réveil. Soko otune ke laksanga 500 pasteurs oyo zo kamba même na ville ya abimisa bango. Bazate. Bazate, c'est déplorable. Nazo lela nzamba zo senga na bakonzi ya mboka. Mokonzi tango ozwi pouvoir nzambe na yo ozwi mboka opesi nzambe na maboko. Okotia liso na yo te na makambo église de réveil. Okozo que église de réveil na nzela te. Okotia alimate. Moi je me rappelle bien na kati ya Biblia. Ézéchias Ézéchias kala ndenge mokonzi ya biso mboka asali. Kaka mbula liboso Ézéchias azoki bokonzi. Mbula ya liboso akomi mokonzi ya mboka. Eloko ya liboso asalaki a réparer nano église ya nzambe. Voilà. Ozomona. Après ça va ko réparer l'église ya nzambe. Ye atelemisi yango. Pe abengi basala nzambe bi sanctifiez-vous. Voilà. Si quelqu'un vous dit que non na chelo mai na touche que no sukola. Élection c'est ka moni yo na salite. Mais aboy pour attaquer yo. Salité za na basali ya nzambe. Atongela biso na no église. Kotongeli c'est quoi? Azong sa biso na nzela. Atika bande ko wana soki asa ko tia muteme pa na bango eloko moko te peuple congolais ba ko bénéficier. Tala mabe na bango. To yena 2011. OK? D'abord en 2011 c'est pas ya Mulunda. Ndaka maki seniti. OK. Mulunda moto ya mission. Mulunda wana vrai mission ezaki Mulunda te. Oui, Mulunda ça eloko na yeba sunga na régime moni ya Kabila. Moi j'ai l'histoire. Ça passe longtemps. Oui. Elle a passé à réveil. Non, Mulunda ba atsala eloko atombokela. Mission ina bango. OK. A créer moi eloko na yawa ba pesa mbongo na bato ya régime wana. Ya 1 plus 4. Ba pesa ye mbongo Mulunda atombokela évêque na ye, évêque alo babo ya niete asa bo rien aboyi na mbomu. Omani mbomu. Oui. Nde acha direction na yi. Kamwa église muke wana acha direction na yi wana. Abali ko tambola partout à Kongola Baminduki. Baminduki voilà. Ozomona batie ye ba initier tambola à Kongola Baminduki. Yenda ko pacificateur Mulunda. To monda to yoka pasi na. Kaka ba église de réveil ka bozo te ba passer. Oui. Finalement. Ba soutenir ye. Omani biloko Munda asala. To yena 2018 ya. Hein, poto kele musika te. Voilà. De na 2018 ya. Bana tiki malumalu na 2006. Hein, biloko asala awanga na catholique. Asala na papa mosengo na kiseke no aza papa. Lelo to sawa. To yena 2018 ya. Ngana ko kamwa. Tango bazo suspendre Sonic afuta soit disant que Sonic afuta. Akeko ni mokambi ya Rosara Mwalonda. Hein? Jana, nana suspendre Sonic. Mais bato ya Albert ka 15 ati. Oh, comité oya atika kiwana batuna ye no oya atika kiwana balibi ba membre effectif ele nazo yoka ba suspendre ye aza susu te balongoli ye. OK, na comité na conférence balongoli ye non ba bengani te me atiki pouvoir. OK, ke yo oke ko signer makamya Rosara Malonda ne nazo tuna tout ce temps ya ke ko ndima bazaki na ye d'accord. OK, ba moninga na lekile ba télévision ba comprendre ba sala erreur ba zongeli maloba na ngai ke non yo signé Rosara Malonda ndenge nini
mais tango ye ayana ko signer papa bapesaki accord bapesaki accord nango eloko mpe basoki na mono bakaboli ok sikoyo na minute oyo évêque Albert Kakenza aza na posa a récupérer pouvoir na intention ke ndeko na ngai nakomi mokonzi ya mboka tala basese wana pas jusqu'à ce niveau là basele na nzambe tala basese wana bakonzi yango mpe bango bakopesa mpe confiance mpe mais ya bosani ke ntango tokei na baélection awa botuna ye Albert Kakenza botuna ye sikoyo ke bon yo oza mosala ya nzambe osutenaki ndani na église de réveil Kabila to Tshisekedi ole zo beta tango ke ndeko nanga azwi pouvoir yo telemeli Tshisekedi na butu telemeli bubu na tongo nzamba asali miracle na ye ali yo changer on ndeko nanga azwi pouvoir nazonge pa ndeko nanga. Ce n'est pas ça la logique, ce n'est pas ça le comportement d'un homme de Dieu. Pour ngai conseil na kopesa Albert Kakenza akolanda ngai ata yana ningai te njinga sete ba kolanda ba pese conseil o moinga na ina conseil na ngai o moni conseil na ngai avandi azali pemene ok ba conseil ne ba pese conseil lokola Sonika futa supporta kaye 18 ans oya kambi RSC pour ko soutenir Kabila andi mape moninga pe aba soutenir ripe a soutenir pe moninga atate ko azali muswahili ati kama ba bikolo soka moni buzo ba moke ba Soni a supporter pour Soni pe a supporter buzo ba na yepe vraiment baya na ba télévision te na ba radio top Congo ko pesa ba maluba moke ezanga tina ça n'édifie pas l'église ba konzi ya mboka nazo senga na ba konzi ya mboka malgré tout ça pays moko laïque chacun peut évoluer de sa manière lelo ko bima na tongo bani ko tongo la batu mutu nde akufa te oh non azaka musana yazo sala to boyite mais ba zongi sa makambo na nzela surtout na église de réveil ba krebiso nanga kaka Albert Kakenza na Sonika futa nde bani bake nanga za mutu ya réveil. Ah bon? Oui. Est-ce que na consensus moko te na René Moto Samaka kaka na ndenga na baoka ba dimika na bango mi balena ba membre bango ba vandisi Soni le lokaka bango moko bandimani ba nanga za mondimi soki na église ya ngana lika na ba télévision yo lemza Soni on sait pas lemza Kakenza Kakenza azeko beta mbonda c'est notre frère dans quelle église nous l'avons vu en train de faire ça toka passe le mitema tuyoka passe na mitema niso mbongo siko na mitema na Albert Kakenza ibaka teke pouvoir oyo eza ekoko ya un jour pa baluba ayebaka yango te siko ntango papa Etienne Tshisekedi pe à son âme ntango azopostule banani basoutenaka Joseph Kabila banani Kakenza azalaka te lelo nayo komoneka pouvoir ekomi ya baluba atika maluba wana soki alobaki yango atika maluba wana toza basali ya nzambe to respecte nzambe to tosa mpe bana ya nzambe église eza boutique ya mutu te. Nous regrettons ce comportement vraiment. Bakonzi ya mboka bamtala dossier église de réveil nakotika kolobate parce que nzamba aza ko insister ba kerebiso nanga nanga bokilo ya marendi bodo bokilo na ye bato ya mission ba bendi ye mbala moko église de réveil tondimia asa mwana na biso tomona bani ko beta mbonda après mbonda avec une évangélisation na bona ba pesa ba image ba image wana ba beta mbonda après tout ça pour est-ce que il y a Jean 3:16 wapi tuna nanga tanga bible mbula ni na susa tanga bible nanga tuna ye 3:16 wana ya yibi yango balobini yo mutolibi 3:16 3:16 hein nana ba yango comme le fils de l'homme on a élevé le serpent dans le désert OK il faut mona mutasa nini batombola ya yebi yango oyo lobi wana mais ba créer biso nanga na moment na biso na mitema tozolela mais nana kokende kolobela yo OK kuna bato ya Kabila okoleka wapi mokonzi oyo a un esprit d'écoute azoyoka na ndimi ke même ba conseiller bazingi ye bazoyoka basunga biso bayebisa mokonzi ya mboka bakabola biso na bandeko wana ya RSC yango na biso te regroupement de peuple de pasteurs congolais OK union des églises de réveil réformés au Congo tozana bango te. Même pasteur bazo telema sima bato wana toza ba Swahili toza ba luba batika bato wana baya to tungitunga ya nzambe. OK matono mingi na kanisi to landa lolenge nini papa na biso avec Alphonse Lowe c'est mon papa ya sikada katna réveil a regrouper ba pasteur ebele présent c'était le 15 passé
oyo bafungulaki badeconfinaki baeglise nde bazalaki elongo bapasteur ebele tuluka bapasteur na nsima ya évêque Alphonse tolanda elongo na Manix Kembolo mpe Jerry Ngala Mulume. 5 mois après fermeture ya l'église suite ya pandémie ya coronavirus, Yaya esengeli boyeba ke samedi 15 août 2020 oyo nde ezalaki bongo ouverture ya l'église na etandi mobimba ya République démocratique du Congo. Awa na Kinshasa, ba pasteur ya Union des églises de réveil réformées du Congo oyo kuma makabongo na évêque Alphonse Luyese basanganaki lokola moto moko pona kozwa instruction pe kosambela kobelela molimo mosantu en fait que dimanche baba na l'église na onction kosakana te moto na église na ye na maloba na ye évêque Alphonse asengaki na ba pasteur nyonso batelema lokola moto moko ba changer image ya église oyo ba pasteur ebele babebisa pe asengaki na bango basambelaka pona chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon que mboke kende toujours boso po azali pe frère na bango. Biso l'état congolais est un partenaire de l'église directe, officiel même. Mais on a constaté quelque part que bandeko baene oyo batamsa l'église de réveil boso a trahir biso. On nous injurie chaque jour, matin soir. On n'avait plus la valeur. C'est pourquoi moi ils ont une nouvelle génération l'église de réveil oyo botami. Donc pour l'église de ça valeur l'église de réveil. Ndenge banda donc continue matambe ya bapaka oyo batika réveil. Voilà. Deuxièmement, pour soutenir mokonzi ya mboka selon recommandation ya Nzambe. Alors pour soutenir c'est votre enfant, c'est votre frère, c'est le fruit de l'église de réveil. Donc on est dans l'obligation ya ko soutenir yé na misala oyo Nzambe apprécie à ça. C'est vrai, tout le monde dit que pasteur est belé. Donc je prouve que RSC c'est Koufi Lango. RSC Koufi Lango déjà, t'as les trucs à pasteur Nyoso, baza siba ya recoupement des pasteurs pour la tinete, ba tombe la sous honneur ya église de réveil. Vraiment témoignage ma bé église de réveil, ba pasteur témoignage ma bé, pour ça l'effort penza to sengna évêque Alphonse le pour ça l'effort bo bundai et des témoignages ya église de réveil. Et ils ont un ndenge penza ya malam. Mais pas te belé bon pasteur belé, ba yendenge ni est se corrompre bango, ba yoki ça va toujours moi quelque chose to na ndenge na bako. Merci papa journaliste. Ndenge moninga boye ata mokonzi moko ya mboka te ya koloba ke no ayebi ngai to ngane to sololaka. Azati. Nakozwa mbongo wapi? Et puis to na confinement, mbongo ekutelanga wapi? Bato nyonso moni sale wana tozaki wana ezokota capacité d'enquête dango 800 personnes. Ndenge tozana plus de 500 pasteurs. Bazo ta départ et d'autres. Na pesi ni transport ni jia moto commerce. Le contraire, bango moko. Soko landi malam, bango moko na suka ba bimisi bambongo. OK. Pour na kopesa ba cameraman oye yakiwana. Moi je n'ai rien donné. Tout s'est passé dans basé na souci église. Ba la posa église et telema. Bozo bato comment vivre o yangote. Mboka mobimba église ezo bana nani mukolo, nani mwana muke, eyebanité. Eyebanité. Donc, ndenge toza boye, tozo senga ba passer nyos, on a ba yoki communiquer wanate. Nous leur demandons de nous rejoindre. Tozo ki samakambo l'église na nzela. Soki le papa edi na bala abimi akuti biloko tozo sala oyo ako regretter. Ozo mona bampaka nyoso ba kufa likolo ya église na mboko soki bazongi bakuti makambo tozo mema oyo bakolela. Molimo na Nzambe elekaka te mutu akokufa me Nzambe azotikala. Biso to tikali omoni molimo na Nzambe elati ngai. Na leki kaka mbala moko na télévision ali boso ta communication ekei partout ba passer bazo soba nela bona la kate. Bazo benga évêque na soki numéro na yo. Évêque oza wapi? Boya na pese l'adresse na ngai bayaka. Tozo continuer plus de 500 passe awa. Ba Congo tozali, Kolwezi tozali, Mbujimai, Katanga tozali na minute presque partout. Et ça qui se réveille à Sikebimi. Batika bandeko no ya baswahili na baluba wana batika bango. Oh bazo la ki pouvoir wana bango. Batika bango, ba uti kolia na Joseph Kabila balete basungi bango te. Basungi Kabila te. Isa bango. Soni basungi bango te. Soko tali 18 ans wana to 21 ans Kabila asa na pouvoir ya mboko oyo.
yebisa mu colonie no somona FCC ba komi le FCC ba finga ici de réveil wana loko za bango langage moko moye ba finga yo ezate ndiyo moni bazoko ka kotele le régime wana bato FCCT mukone somoni ka kenza lobi oh non FCC bo kambi pe mingi botika nanu bo somona yango yo somona tsoni alobi oh non bino FCC botika nanu to ko ba kolobelo côté même Denesi a du mal. Moi je connais Denesi. Et ça mais souvent na tambuli na yebiye. Yeba ko baka yebinga ite. Denesi nga na yebiye malam. Bo yeban be bien ko yebinga bien ko tambuli na ya yebinga bien. Moi je pas ensemble na ye. Ko lia na ye la ki c'était ko ça na ya affaire. OK. Ko lia na ye na mesa oui. Ah. Na lia na ye na mesa. A koma pe no aya pe pa na ngai. A ça pe ba pasteur même ko a ko so un jour. OK? Asa wana ayebinga malam ngana yebiye mais promesse anine asa mutu ya vérité mais aso ko ba sur vérité te et là ils les créer pas de Denesi est-ce que asila to azaka kana comprendre yete o yebike azongi susu ba kama danza da non Denesi ngana yebela ye wana te OK lo ba ndinga so ba no to baby si to sumuki asa na raison et cause là comme que ebungiye bon Denesi akwi ko lo ba na Joseph Kabila na ba to FCC no botika azoko akoloba te parce que balia munoko mafuta akoloba nini c'est ça le problème mosali ya nzambe tango zo lia avec réserve mais vérité na munoko omoni ba tata na biso ya catholique po to uta biso tuka kuna OK mais jamais oui to ba benga me wana me mer eloko na sepela kana bango eza nini sorry bale sur le wana ko bima na ya ko baka vérité ye allez na ye allez mais vérité tu as la vérité ya le bina vérité mais ya ça allez asa ebisi peuple déjà mais ya bisoa te yoki soni ka futa lobi abi mokonja na mona te mokonja be bino eloko na moneka na kemba la biba na sima est-ce que bilo wantu na posa na télévision vraiment bilo wantu na posa na télévision et autre c'est pas mosanja mde yango wana donc ya linga kisikoyo lokola bato FCC ba pesa bango mbongo po ba signer rosa allez tu sais que di plabi misape mbongo a pesa bango lisusu voilà attente na ezaki bongo lokola ba moni pe comité ba vanisi wana ba moni ke répondre te yo longwa oyibi ba démarche ya ko bena mbongo te voilà le problème bama baloko ba démarche ya ko bena mbongo pa ya souci na bango na mbongo nde bazoluka mais na yebisi bango nzambe aza contre comportement na bango batika eloko nyonso ezaka ni bandeli pe na suka même si tokoluka mbongo me tobongisa église ya bato ya nzambe lelo tozali lobi tokozala te on laissera une histoire nini bakotika na mboka batika koluka kaka mbongo babongisa pe église ya nzambe batambolaka pe sembo na kotala bolumbu ya mutu awa te mais batambola sembo bayebaka peuple congolais azo nyokwama soko ozwi libaku ya koza pembeni ya mokonzi zala molobeli ya peuple zala munoko ya nzambe yebisaka mokonzi ya mboka posa ya nzambe mpona peuple eza nini bapesi yo mbongo ndenge Denesi azoloba bamosi bakeye baamérike kosepela baambiance baozona basi awa bavoyage na basi kuna batiki basi na bango ya bandako awa basali ya nzambe eza soni siko peuple congolais bakosela tuve ndenge nini na église olobi nzambe akopambola yo kepa mokonzi ya mboka bapamboli yo otie na poche ozomona otongi osombi bandako osali bavoyage église etana yango ese ekoki parce que enlèvement ezoya il faut makambo ezonga na nzela basali ya nzambe tozala sérieux RC eza ya kokufa wana na machete ngai te na bomi nzambe moto alobaki na nga 4 mois passé yango bref bomoni ba passer bazoya pe babilo nazo bila la télévision ba prophétie ezokokisa ndenge eza boye RC wana ese kufa mikanda nde etikali ngwanda pe ya Mobutu atika pe mikanda passer ngwanda yo eba yete na mboko oyo otebaki ngwanda passer ya Mobutu asika na mikanda bandimi nyonso bapanzana bapasser bazaki na ye bazonga na vérité ba pasteur ya RC batika RC eza mikanda biso pe kototo wana mikanda baya batika biloko na ono biso nde tozo kamba église de réveil nana kosi bango basi bamonanga kuna na longwati baya ba passer tout baza kuna na RC soki boza ba passer ya solo ya nzambe ya batute bozonga na nzela bolanda biso na numéro bobenga ngai
beaucoup de ninga na bino baza ebele ba responsable amoni ba mikolo na ba apôtre na ba prophète na ba évangéliste na ba docteur plus de 500 mukolo ba ye mais biti no sa qui recommande pasteur wana na susika église ndenge kufi boliko ko sala réveil mo asika d'abord eloko ya liboso nzamba asengi rétablissement ya son église pour rétablir l'église ya nzambe et baby tout se fait dans l'église de réveil. Je dis bien tout se fait dans l'église de réveil. On peut tuer, on peut prendre la femme d'autrui, on peut se faire n'importe quoi dans l'église de réveil. Il n'y a rien vraiment à craindre. Il n'y a plus rien à craindre dans l'église de réveil. Rétablissement à son église. Ok? Deuxième chose, on dit à peuple congolais, oyo, nana kolobela bango. Eh papa, osoka Élysée alobana mwasi oyo azobota ta lobi. Voilà tout après ce moment sur salinga yo na lobele pa nani et pas mo konti si que mo sale ya nzambe akolobela peuple ya nzambe et pas mo konti ya mboka bango balobaka te si Kabila bengi bango réunion na Kabila ya yo otasa ne ba posta na ye ba préoccupation ya famille na ye ndenge yana na soma mapango te mais si ko peuple congolais nana akolobela bango c'est ça le problème. Troisième point, Nalobi, ils allaient Nzamba Lubito soutenir Mokondi Mboka. Pour les soutenir, parce qu'ils allaient fruits aux églises de réveil. Vous savez, on a nanga va fabriquer. Oh vraiment, toyebina tata na ya mulimo na église yo ya assemblée. Philadelphie. Philadelphie, donc yebani, KDC yebani. Donc moi ya réveil. Faut topé ça yelo boko, to cha poids pour alonga na mandat. Atako bazo cheba. Bâton dans les roues, mais na yebi ke tokolonga kaka. Donc elonga na ye et zelonga na biso ya réveil. Vous savez quatrième point, ko sauvegarder ba pasteur, ko sécuriser bango na ba église. Ba pasteur réveil ne omoni bango boye, baza abandonné. Catholique ba déranger bango te. Kimbango jamais de quoi kene ko déranger bango. OK. Aner ba kenaka te. Kaka église de réveil. Batekele mukana ba konjina biso oya liboso wana mukana ba osombi dango ozongi babengi deko bango moko boso la contrat ba église ba kaboli mbongo à terme pourcentage donc biso quatrième point ils ont sécuriser d'abord au pasteur peut ko sécuriser église na ye ozomona ba ko kanga mosala nzambe bikangela te tani ba kangé vers Pascal Mukulu vraiment ba fabriquer loko moko ka boyena ndeko nanga yoyo nani oyo ya télé 50 oyo nani kasamba a monté loko na lobby yango na bandité et veut que mukuna na lobaki avant kota prison abi yo za fort na biloko oyo olingo motele ngai tomona pe oh mami chibola abimi bakangi mukunda donc ozoye bana mutuna makolote ba soi-disant ba église rêvé ba kondiwana si massime ya dossier mukuna lekisi moko kaka bango ozomona bakobenga na téléphone on est avec toi alors qu'il n'était pas avec lui mais le comme pendant les 3 mois ya muko est passé muko na avec muko na kata prison les grands passés tout le monde bangote motali boso de nesa bali ko kuluye vraiment mais muko ne sika na prison ay ba to liaki ozomona na kata prison dazo ba c'est le colombe mabanga akufa ta kufa kuna denilesi bango nyoso batikale ya basoni ka futa yenda zoki bato ya commandement ya RC au son monnaie la télévision a dit non il faut justice et salimato et ba sembo ya likambo ya et là la kambo nde ya Rwanda aucun pasteur aucun ba pasteur ba leader ba tellement ba loba pour le kamote bango nyoso wana ba FCC na kati ya église na yebisio même ba kondia mboka ba tia matoi na ona so na yiko sala masekia wate moi je suis responsable ba yebinga bango kuna ba kondia mboka ba yebete soki ba chemi tema na bango na bande komoni bazoela ba pouvoir wana peuple congolais jamais ba ko sipelaka talanda na mboka tala dollar tina 20 papa boye nana kolobela peuple congolais donc pasteur omoni wana bango nyoso na boye ko tanga bango denesa sa tanga bango ko bana yemo ko denesa na oyemo ko sa tangi wana na ba che mo bulu mikolo o ba luba na ba soil bango moko ba yebani déjà na top Congo to landi na landi maloba ya sonika futa déjà ko bomba te na landi maloba na ye alobi abi asena makambe belo ka kenza yebisi ye mais je me réserve encore pe alobi bien que ka kenza alobi pouvoir eza ya baluba yo za moswali oko kamba bisote ozo mona biloko bongo
donc kolakisa ke eloko akotia motema kuna eza te bakonzi ya mboka bosunga bomona ke tozosala théâtre na mboka te église eza théâtre te bosauve etala ebele bapastere wana tozolela toza na bato ebele ngai moko navandi awa j'ai combien de paroisses na ville ya Kinshasa dans les 24 oyo ya communauté na ngai bongo totiala bafrontiere bisika na ntango nafungola baéglise bongo baapôtre oyo baza wana nda bapastere ebele wana ezomona bamosusu moto aza 4 5 paroisse bakonéglige bato te botika biso na maboko ya bato ya FCC te biso toza église de réveil toza na posa ya kosalela nzambe na bosolo mpe peuple congolais batonda nzambe susi na biso vraiment yango wana matolo mingi na kasi toza na malema vraiment pour la émission na lelo ezaki vérité polele concernant l'église de réveil oyo epesi pasi na kati na mboka na biso kaka bapasa église de réveil kaka bango bako oyo toyebaka bango wana na ntango ya kala mais lelo oyo vraiment ekomi pasi bakowela na mopepa sika ebimi tout ça papa na biso évêque Alphonse vraiment na côté lié mais na susu aza nango mpo na tia na basala nzambe soki bakotia epoa ezapeza malamu mingi mpenza koleka tomoni sorti ya évêque Pascal Mukuna ozwaki yo ndenge nini ntango oyokaki abimaki e surprendre ngai te nayebisaka pasteur na ye Ilunga nalandaki na canal Kina Butu soki akolanda ngai va témoigner bakoyisa mpe papa na ye nalanda ye na butunga na kota prière mpo na Mukuna avant nakende oui na kota prière ntango nafungoli na ba 0h namoni ndeko wana na bengi apesi nga nimero na ye tobengani nga na ye na ntongo tokutani mpe na ye nayebise kolela te nzambe ayebisi nga ke Mukuna akobima sans difficulté je témoigne natangi mpe kombo na ye pasteur na ye Ilunga bandi kosala émission na canal Kina naza na prière awa nzambe alakisi nga ke Mukuna akobima sans problème eza bato ya FCC nde basali biloko wana je lui avais déjà dit akobima ya Mukuna mpo na ngai ezokamwisa ngai te lokola azongi eloko na kopesa na évêque Pascal Mukuna ngai naza congolais évêque patriotique ekufa te lokola déposaki plainte ya Kabila alandela plainte na ye tina suka ok bakanise monoko kuna te mpo na yebi balibere no koloba lisusu boye te sala boye kolanda biloko wana te ozomona Mukuna abimi ekamusi ngai te nakumisika nzambe na courage na ye azaki na yango courage wana esila te aza président ya ba renaissance na moni wana te aseka te ba congolais pe bazozela vision ya éveil patriotique papa mboka ya kokufa ngai éveil te ngai na regroupement de pasteurs ngai basali ya au regroupement asala ça ye kuna zoko réveiller ka population ba congolais ngai basali ya nzambe ye kuna ba congolais mais tolu kaka eloko moko kaka mboka esali ni ebonga mais na bonda pona Mukuna na bonda kapona ye po éveiller kende liboso mani kutino babuka ye makolo po alobeli mboka Mukuna alo baboye babani ko nyata ye chance ke nzambe azaki na ngambo na ye awa biso beto telemi donc ndenge to zaboye tous les pasteurs o bana na souci ya Congo bana souci ya bana ya nzambe na mboka oyo bana souci ya église ya nzambe baya ba rejoindre biso regroupement de pasteurs to soutenir mokonzi ya mboka pe bazala trop sûr ke ba église na bango nyonso to ko sécuriser yango bako kanga pasteur moko te bako kanga église moko te lokuta na bango soki bakanga kina moma ya bato ya régime eleki bongo tango nana kokanga bango mwana na biso naza na sommet de l'état et puis to komi na état de droit faut toloba mboka ezokufa congolais azokufa na nzala il faut tobongisa mboka ozomona église ya nzambe eza ya kokufa moko ye wana abimi akomi nzambe soki ordre ezaka na kati ya église mutu abongo tomito récupérer ye oko récupérer passer bokende kuna abina na tinda bino okomi nzambe ndenge nini nana peso mikanda l'accès biso convaincre biso ndenge okomi nzambe aza na arrêté ministériel kasi yango moko l'état bakopesa kaka te mais biso eki toko récupérer yo démontrer biso nzambe omoni si tomoni bonzambe na yo tokondima yo donc papa ntseka wana ezali ba distraction inutile mboka ezokende mabe depuis tozwa indépendance masolo ya mboka ezotambola bien te nzambe atelemi mpo akangola peuple congolais akokangola yango na nzela ya bapasteur nzambe asekaki na mokonzi ya mboka eloko nalobaka mikolo nyonso nakolobaka yango te il faut namona mokonzi ya mboka en personne
a personne ko yebse nini nzambe azosenga akomona ya peuple congolais bakobeta maboko soki apesa ki pe nzambe mboka siko na kati ya gouvernement nyonso esalima pare ya nzambe ezaka wapi ezate aluke lokwana esalima à part ça secret nzamba apesi na pesa ye nazana yango OK soka ya binga ite etikela mutema na ngai mais tozo défendre église to défendre basali ya nzambe tozo église na nzela basunga biso bakonzi ya l'état basunga église de réveil nzamba apesinga plan ya kokamba église wana ya kotia ordre de l'église de réveil soki batienga poa naza komituna bakonzi nyonso oyo bana ya réveil bazate partenaire akoya te akosunga biso te tozala moto akosunga biso te po il faut communication eleka na ba média partout soki mwana moko ya nzambi aza autorité quelque part na réveil alandi biso tozo senga lisungi na ye batia biso poa OK omoni pour na ba communication eleka partout ba moyen na biso eza trop limité tolobi boye esili mais ba passer bazo ya plus yo moni mukolo plus de 500 pasteurs plus de 5 bazo lela et puis Pentecôte seulement qu'il est 15 jours na molimo so de quitter les biso na mito ma mi pepe asike continue ba église moi je pense to ni to sukola honneur ya église ezonga na nzela OK conseiller to ko sous émission de ça pour le temps conseiller à zongo eloba ndenge ni papa côté qui ça dira qui rapidement pendant ça hésitation na kati ya répondre pasteur merci papa pour la parole soki biso to kota ki po to yebi tato malamu OK eloko izakati na ye na mosika totali to pusani pena ye busolo izakati na ye makomi elobi na mukanda na Jean chapitre 4 verset 23 et na temps otozali ne temps o batisenge basamela nzambe kati na solo pe kati na molimo déjà oyo mutu aza na vérité kati na ye tant tozomona ki aza mutu busolo nde yango etinaki biso ke non foto puta mutu oyo eza na busolo kati na ye pe tant tomoni ke molimo na nzambe vraiment eza kati na ye ne tomoni foto puta epai mutu oyo molimo na nzambe eza kati na ye nde tina oyo biso topusanaki epai na ye parce que ba pasteur bazolanda siko nini ko yebisa bango na sengira ba pasteur nyonso bazolanda ngai na minute oyo boya to rejoindre to la sima ya évêque Alphonse yende nzamba poli pour le moment pour ta télévision réveil soki to ya epai na ngambo na ye to za sima na ye to tombo to simba ye to tombola berende ekende liboso pe église na nzambe etelema ekende liboso susi na nzambe yango wana atozala ba distraction bani kala ta enlèvement ezoya vraiment to kozala kaka bona distraction totikala tozala sima mutu azana eloko ya nzambe kati na ye po ete lobi na biso ezala malamu matono mingi papa avec un mot de la fin peut-être adresse voilà numéro de téléphone un numéro de téléphone pour contacter avec un numéro à ça rapidement oui yambo pona numéro de téléphone ndengina bisa ba passer nyonso bazolanda biso moto nyonso azali mosali ya nzambe que tozana rendez-vous na biso le 12 septembre tous les pasteurs ya ville ya Kinshasa tous les pasteurs le 12 septembre tozana croisement Wileri Mayengi donc Mayengi 169 biso nyonso tozawana sale moko ya munene ezawana le 12 septembre numéro nga téléphone ezali 081 89 70 440 081 89 70 440 donc numéro moko wala ko benga ko yami balezali OK allons-y peut-être on rate côté numéro du oui 0900 oui 95 donc 0 900 900 OK OK 95 oui 66 01 d'accord nazongeli oui 0900 95 66 01 wana ezaka opérationnel ere nyonso bengi na koyamba yo mais loko na singa le 12 septembre tous les pasteurs un samedi je crois ça tombe c'était samedi tous les pasteurs baya soki bana nzambe oyo moko batombwama bana ba bureau bana makoki baya basunga biso poto telemisa église de réveil na Congo makambo échanger to boyi ko finga makofingisa pe nzambe to boyi biloko wana nous voulons vraiment sécuriser l'église nous voulons rétablir l'église du Seigneur voilà l'essentiel pour la journée d'aujourd'hui matono mingi na kalisi émission na biso suki awa longo na mingi na bandeko balandaki biso kati na bandako na bino sans condition
pe bon permettre que to kota pe même na ba chambre na bino pour to so la bino far. Merci na ndeko na ngai ngala mulume oyo asibe peza caméra na biso oza ko sa pe fierté na carte biso awa. Merci également na Manix Kembolo de Makesela, merci na Amos Lubaki, merci na Fiston Boko basi peza équipe technique ya émission Oyo. Merci également na honorable Eliezer Tambwe Oyo lelo bazo benga ye pesa moninga suri. Iba eloko na ngai. Oh. Iba ngai be eloko na ndenge nini? Ya iba eloko na ngai nzaba bi peuple ngolé ba sec. Na mona epe na télé komi o pesa moninga suri. Pena mosuri donc ayiba vision na ngai. Vraiment. To kutana na un jour. Pesa moninga suri nzaba pamola également papa na biso amarula pe mama na biso ani obazali basi na kati ya mibali baza ko ça de la fierté na carte d'émission télévision. Merci na déboulonnage aussi mama na grâce Mayemba pe Voldi pe Shadrach Amarula ba on bazo aussi bapeza kuna na kati na déboulonnage Nzambe bokena ko placer apa bo le bino baso bozo pe libako na biso na pourquoi na lelo. Rendez-vous le samedi à partir à 11h kino 12h rediffusion ya émission Oyo. Ciao.